Na ba source d'information il paraît Didi muta supprimer un clip naï. Peut-être yango aso rendre Didi ba compte pas. Yé moko na monorone to mona ba photo abimisa na salle de bain à la chaînette. So zong si clip nanga te na bimisa ba photo ne to lalaki. Donc une femme ou azo le kana média sans qu'on rende compte que l'autre aux ala pe moi si à mutu. Pour confirmer kabimana mobala batu. Yo kutu ba seme ki na ata ba bali yo papa na wa ozambongo te yo nani po ba ke confiance ozambongo libala mwana ete. Mwana na za princesse, s'il y a une seule femme au monde qu'il faut respecter, c'est Didi Stone. Sauf que tu as un poli, est-ce que moi je suis un monopole et un film après mon poli? Même une seconde dans un retour. Est-ce que tu as un monopole et un film à mon poli? Yo, c'est un poli. Monopole ou un ma licence est comme on a mal éduqué, non élevé. Tout ça colle dans ma boca batata moi aussi. Divorce à ma parent na école rien. Très bien. Et alors batum so akolika pa maman. Musu pa kolika pa papa. Donc ayebi na eti na divorce te. Olandi vidéo moko. Mwana ya tata na ye. Yo ta mususu ozo affection papa na pesa ngote. Yi ba pesa kango. Et puis na landi vidéo moko abi oza fille maudite. Lelo so ba otikalika influenceur. Mobali ni na robala ya yo kutotika mitakala na du jour au jour babali yo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, Bandeko Balandi ya Top Media télévision. Boye malamu émission na bino yango zip zap na ngambo Sarato la. Le code de bonne conduite na ngambo Top Media télévision. To memeli bino makambo ya sika, mposo ya sika na makambo ya sika Bandeko Balandi bozwa. Bakiti na bino bofanda wana, to fandisi Kofi Olomide. Oazali levi agbada na yoki ba pese ba kombo ebele ngai apekisa ginga koloba te. C'est-à-dire que ngai nazali na moi monopole ya kotanga kombo ya papa na ndenge ya malamu. To pese kiti wana tozui Didi Stone pe azwa kiti wana tozui la communauté pe bozui ba kiti na bino bofandi tozui pe mamo yo mesana kofinga batu. Yo moko mufingi ozui pe kiti liboso otie parce que nous voulons parler avec vous aujourd'hui. Tozo lingato solana bino. Il y a certaines personnes oyo bazwa chance te bazwa occasion wana te bazwa ba modèle te oyo bazali na facilité ya kokota na mabe mais aujourd'hui boni bazwa kofinga mwana batu oyo est-ce que réaction ya Kofi lelo ezali une façon ya kokanga ba mbwa nyonso minoko pona oyebisa bango que non c'est ma fille bandeko balandi surprise moi eza na émission oyo mais surprise na biso ekozala nani bandeko balandi botikala awa je suis avec Sarato là tout ça la émission on a yé analyse oyo ensemble na une façon ya pesa bino makambino bolinga kamingi là to là bonjour Tadingala pa bonjour na bandeko nyonso ba olanda biso un clin d'œil spécial à toi tata pour joyeux anniversaire à maman Maria Bondo na yembela joyeux anniversaire dan 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 et l'amour dan 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 birthday to you maman Maria Bondo. Motama et l'amour, profite bien de ton jour maman. Bon anniversaire à maman. Ola muna o eleke belé. Na monelo na esandamba pe sauter mais abakiselo mikolo. À venir génération mobimba ya bana na o de génération en génération. Bola moyo so ça et la bat ezonge la génération bana na o nyonso et puis nzambe à protéger libota na o mobimba. En tout cas un grand merci na ba meilleur fan du monde, pourquoi pas na président bébé. Pourquoi pas la présidente maman Nathalie non c'est la tableau formation Inge Banda. Un grand merci na batu nyonso o bolinganga o bosoutenanga vraiment moyen autant à bino nyonso ezate parce que mission to pick and et surtout na eli bino opportunité monene opportunité wana eza opportunité d'affaires c'est pour le business. Batu nyonso balingaka ko voyager bato ba revara ba ya Congo balala na hôtel du fleuve. Au revaro ya Congo là na hôtel à luxe avec Travel Advantage aux ana facilité ya ko sala abonnement na yo il y a 19 € seulement aux billets na on a moins cher au hôtel na on a moins cher. Alors bato baza na besoin ya ko s'adhérer na Travel Advantage pour na basomba ba billet bato baza bato ba voyager quoi. Ba basomba billet na moins cher aux influenceurs au lingola un hôtel à 5 étoiles. Mais l'ambongo mouké au lingo matabillet à business class mais l'ambongo moro ya moyenne en tout cas Travel Advantage eza wana soki vraiment oza intéressé au s'adhérer au mtolinga au sala ba mibembo
lien na otiela bino na se ya émission osadere na lien wana mpona osala baréservation ya hôtel bataxi kosomba babillet na moins cher. Mais pour le business, contactez-moi en privé bato balingi batravailler na Travel Advantage bamillionnaire bazobima na kati ya plateforme wana ya Travel Advantage. D'habitude bacongolais tozwaka nyonso en retard. Il est temps yo moto olingi osala business na Travel Advantage, contactez nga na privé. Merci na bino nyonso en tout cas nalingaka bino trop. Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos, un clin d'œil spécial à toi. L'honorable Jenny Beta industriel depuis Mbandaka, coucou à toi, président Charles Tamboué. Na Pession Mbote, Bambote Belé, na papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur. Et pourquoi pas na maman Gina Amatou Montema, papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci. Bana Mif Daniel sort rendez-vous Zara Moko le 25 décembre. Ba femme entrepreneur Nyon Sobino Basio Bozo Lingabo Kota na business. Basio Bolingi Bo travailler. Na vision un chef de l'État, toujours accompagner vision un chef de l'État. Nous avons un stade de martyr le 25 décembre. Oh, ça va Inda avec toutes les grandes femmes entrepreneurs Yambo Wanabiso. Sarah Tola Pa aux Alawana. Mif de Rosalawana, la présidente Mami Moujani Freebox par Rosalawana. Donc, na bengi na yope, nous te otalangai femme entrepreneur. Rosalawana, et Salara, c'est Pélas. Merci, Tadi, nous avons espace au Lobapunda, on a zaki dans nos besoins. Merci beaucoup, Madame Sarato, la Lelo Toza Libanda. De toute façon, comme ça, Batuke Biso, Toza Ramo Pepe partout, Lelo. C'est là qui a Kobima Awa. Nabokasi, pour nous profiter, pour sa maman Mariam, joyeux anniversaire. Vraiment. Donc, on a le coup. Un grand merci à maman Bijoum Ketani, maman 90%, bon, on a papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, qui va mère à Calgary, maman Zozo, la femme de papa Noël Mavaka, la nzinga émission Ngoyo. Et bandi, voilà. Sarato, la semaine, non, et l'équipe de Nini, semaine auto, l'exalelo, mon couleur liboso, il y a semaine au Yassika. Non, semaine elle est qui n'a bien, semaine elle est qui bien par la grâce de Dieu. Tozo Boseka, Tozo Luka, Très bien. Notre comité, mais Tozo ça l'effort à Luka. Les réseaux sociaux, ils ont continué toujours à couper la moto. Les réseaux sociaux, Makambeza est belé, Saratola. Aujourd'hui, lorsque tu vois les parents, Oyo, vie privée na bango, na vie ya bana na bango, bazoko mema bango na ba etandoike, Oyo, ils ont créé un scandale. Toi, lorsque tu vois ça, tu te dis quoi d'abord? Et pas il y a papa wana. Et puis bazoti kapé makamwana et continuer à la propager bongo na ndenge ya mabe. C'est erreur. Et ça erreur. Réseaux sociaux ça place à régler ma compte familial. Très bien. Mais au moins réseaux sociaux ça place au ngai mutu a fini nga na répondre. Mais bino batu bota la biso boza ba personne anonyme. Très bien. Même Bastar, même nga Sarah, na cause de vie privée na nga na réseaux sociaux. Très bien. Donc, on est to pesa na réseaux sociaux ya nga to pesaka. Eza déconseiller na so déconseiller batu nyonso bazwaka ba vie na bango ba ya ko tiango enjeu ko exposer na réseaux sociaux. Réseaux sociaux eza l'état te, eza justice te, to ana ba juge kuna te po biso pe to ana ba imperfection na biso na vie. Alors, bosala keba, boyeba osala différence ya vie professionnelle na vie privée. Très bien. Danger non ezalaka nini komona maman moko boye ou papa moko boye a exposer mwana na ye na place publique, a exposer mobali na ye na place publique, ba danger o ba famille wana na ba maman na ba ko courir ezali ba danger nini Saratola? Non mais ezaka ko ndenge ba exposer ka eza danger mon bara yango wana batu bazaki ba personne anonyme ba komi ba poster en public sans que baza ba star. Il y a danger. Aujourd'hui, lorsque tu regardes la famille d'abord au Lomide, aux Ali, la place publique, Papa Kofi Olomide et puis sa fille Didi Stone. Ce qui se passe là, tout autour, il y a Didi Stone. Depuis Makambo et Banditi à la place Bissotoza, avant tout comment le message où il y a Papa Kofi. Tu te dis quoi? Didi Stone a raison de faire ce qu'il est en train de faire. Didi Stone réclame quelque chose ou elle a les droits parce qu'il faut à Salango pour réclamer quelque chose. En fait, Didi Stone a à peine raison. Ok. Mais au moins Didi Stone a choqué, la réaction et la réaction à mon tour a choqué comment la séparation à papa et maman. Très bien.
La séparation à papa et maman, divorce, bah, victime, ce sont les enfants. Très bien. Nalobango chaque fois, batu na batu bana nenge bakola, yana batu mususu akoli na maboko batata mwasi. Divorce à ba parents na ekolo bela rien. Très bien. Et yana batu mususu akoli ka pa maman. Mususu pa akoli ka pa papa. Donc ayebi na eti na divorce te. Mususu pe akoli papa te mama te kana balabala. Tela, voilà. Mais na mwana wa akoli ke papa na mama bazala ndako moko, akendaka sengi papa lipa, ake asengi mama, ake bavoyageaka na papa, basaka ba vidéo snap, basekaka en famille et tout. Et mo papa na mama bazobina, bango bazofilmer. Et ça différent na bateau bazui affection na te bakoli na kati ya foyer te ya papa na mama. Siko didi sto na koli na vie moko ya ningo wana botami akuti papa na ye na mama na ye en amour. Akuti papa na ye yemba mama na ye. Asanjola ka ye na banzembo. Très bien. Ayemba bango moko bana. Ozo comprendre? Alors, mbala moka boye un bon matin, couple est commis na décadence, bana ba moni papa na mama ba commis na séparation. Bana bazara choqué. Bana msusu bakoma même na poème à mutu. Très bien. Surtout bango bana poto. Donc comme là bango moi problème il faut pas prendre ba psychiatre comme ba problème bana msusu basara ba dépression et tout. Alors, réaction il y a des distances selon moi normalement on a un choc ou dépression peut-être andima ite moni bolingo papa banga za pesa mama bango andima ite que papa bolingo ane ko sila. Mais esili pe. Vous comprenez? Atali nde babanda ozana papa bango atali ba avantage ne bazala qui ensemble la monisco affection ya famille ya foyer nde bazala bango nyoso et sili na rabo. Donc quelque part moi na za choc aza choqué et ma réaction na nga trouva qui est normal je n'a pas ces raisons te OK na condamné pété mais au moins na mona kaka est normal à réagir bongo bat babosa na te ke bana basi basa ela ba papa bango zuwa ouais ata papa na mama bakabwani ça fait 15 ans mais mon colora mwana na mwasi aya ti place papa wana azalaka na ndako na libala obi réaction mwana wana a traité ka lo mbanda ouais voilà très bien mais aujourd'hui Sarah toujours comme appelle na place pour un message à Kofi les gens qui insultaient Didi Stone très impoli patati patata mambo belé ba insulte na bango. Et ça qui pour faire plaisir à qui? Bon. Quand tu regardes ça, bah insulte à banane. Il y a bandeko, il y a les réseaux sociaux, bah misusu moyena tanga ba komo na bango awa ezate pour na ba respect na biso pour ne pas. Et mais so baza finga Didi Stone ezaka par jalousie hein. Ngako na somi tout na peut-être Didi Stone aza na ba mabe mo asala ba YouTuber, pour so aza na ba mabe asala ba YouTuber te. C'est que ça n'a pas sens. Na ebitene tiko finga Didi Stone au finga sur base de quoi? Et ça m'a famille à battre. Très bien. Pourquoi beaucoup de luka beaucoup tatina kati? Et sa famille na bango. Didi Stone ba réaction na eza na normal. Bana basi ba côté la ba maman bango ba sa la ba papa bango zuwa. Très bien. Si ko boyo finga ina sur base de quoi profite tata na ye. Makambo za bango demain ou après demain tout le monde a bango nya soumi balé bazongi na bango ensemble. Très bien. Peut-être Moutoua n'a pas un problème en particulier na Ali na Didi Stone. Na ba source d'information il paraît Didi Mouta supprimer un clip na. Peut-être il y a un se rendre Didi ba compte parce que s'il faut dire quoi employer le mot impoli, Didi Stone n'est pas impoli. Ouais. Elle a insulté personne. Ni son père ni sa mère à l'obineka marambo ya lingaka loba comme vérité à yebi à lobaki. Soto bito tanga ben poli. Est-ce que moi si on a un monopole on finga pe mutem poli? Même une seconde dans un angle. Est-ce que ça un monopole pe on finga mutem pe que yo est un poli? Monopole wana exactement ma licence na yo est comme on eza mal éduqué non élevé. Donc tu n'as même pas les droits. Et puis la personne yo finga alekio. Alekio. Mukilango ya bandenge etadi. Faut finga ra mutu alekio vraiment. Bongo. Donc yo vraiment mikolo de comment copier ça vieux quoi drapeau comme on a vu sur zate vraiment. Vraiment donc
il faut finir un mouton à l'équipe parce que vraiment à la bongo donc et un sens té c'est comme mouton yo finga et puis la ndie vidéo moko moi na ya tata na ye yo tam susu ozo affection papa no apesa ngote yi ba pesa kango et puis na la ndie vidéo moko abi oza fille maudite lelo so ba otikali ka influenceur mobali ni na kobala ya yo kutotika mitakala na du jour au jour ba bali yo mais c'est oui mais t'as dit hein et ça bilo musu baloba te oui faut que lango soni faut que soni faut que lango vraiment soni na otali pena ki obi makambo ba loba awa eza pe carré nanga donc so na meki o salaire na koti na kati ya carré oyo et soukela nga mabe donc na ko continuer na ngote faut na souka très bien bilo musu balobela ngote otali pe ka bobi bon eza mabe mais moyen loba eza te pona na monopole wana est-ce que ye pena ko la kela pe mutu akoloba pe na mutu enfant maudite jamais abi yo za enfant maudite yo ata balingi babala o sikoyo mutu akozwa mbongo na libala aza te otikala ka influenceur akoma mobala obalo te yaya yo kuta otiki mutakala na o libanda otiki mutakala na o libanda osala nyonso ya bosoto oyo ekosilisa mwasi valeur même semba bilokota moko boye inconscient moko alokoti yo abali yo boni didisto et puis on doit continuer pour manquer papa ne respect bichenet clip ezalia boni didisto tango azolo balobi ke yo kutu basemeki na ata babali yo papa na ozwa mbongo te yo nani po yeba ke Koffi ozwa mbongo libala mwana ete mwana na za princesse s'il y a une seule femme au monde Koffi a respecté c'est didisto Didi et puis moi na pena Koffi ayokela makasi te mwana nanu koyokola te mais so eza na mwasi moko Koffi a respectera na monde eza Didi Stone oui ozo comprendre alors koloba ke yo za mwana malédiction na basemeki no tango bakobala yo bayebaki oza mwana malédiction loka oza mwana malédiction omakaka papa na yo respect na réseaux sociaux yo mwa mwasi oyo yoka soni ko yoka soni ti yo bascandale bamakambo nyonso bato oyo finga awa enfin basemeki na yo wana bafamille basemeki na yo wana basupporta yo te comment yo olakela Didi Stone olakela etant keki peut-être tala non écart na carnet d'adresse ya Didi Stone elobelo lo te écart wana nanu elobeli lo te écart wana nanu elobeli lo te elobi makambo ebele mama alors vous comprenez donc ça n'a pas de sens et na mutu te makolote il paraît nde on dirait Didi mutasipuma clip parce que kanda wana na en wana zo ya obimisa oye batadi na omona mutu na ona makolote yo lala na Koffi ningo lobaka boye mo mtaloba ngo so ya solo lala na Koffi mo bénéficier ne l'autre bazoki olizeze et puis Sarah toujours continuer na kala ezala l'autre qui a Laurent Sokoko a confirmer relation ya Koffi na Cindy na télévision na préféré nanga Cindy ba honorer oui po ba respectaka ye siko yo soit disons lo ba kiola na Koffi za na chaînette na ye o bénéficier na ni na chaînette na chaînette eza elembo ya mopao ezaka non to yebi pété eza comme des parents so ezaka ta non egeza bien a bénéficier na ni na clip autant so alinga bénéficier nango ba na visibilité et en plus donc ba lia yo fele et puis tu vois pour voir niveau nini tantine Didi il faut qu'on appelle respect niveau nini azanango autorité nini azanango et pas ya papa na ye c'est-à-dire que je suis capable de venir papa sali mabe je viens je retire ça et puis papa pe aolobani et voilà ba pesa ba ultimatum 48 heures soki clip wana ezongi te nazo bimisa boye non sala boye jusqu'au jour d'aujourd'hui et est-ce que c'était une façon pour chercher parapluie quadracourt à Tchabandeko wana ka ou bien c'était une façon il y a même attendre ndambo crédibilité et pas ya Koffi non justement ils avaient koluka crédibilité au moni lelo so le bossa la featuring na Koffi oyebani ouais Koffi a mutu mukete Koffi aza légende so lelo lobi tadi ngane naza boye Koffi a pesi yo chance afungoli pe ya motema ke tadi ato sa featuring toyemba esili alors après ka Koffi yo moko okoma sikoyo prête ya osala baclip balbum
bato mosusu mpe bakoma complexe ah jeune wana asala clip asala featuring na Koffi Olomide nga mpe respect mo boye donc babakiseli au moins un plus mo boye na CV na oyo ya musique donc azali na besoin eloko wana mais na suka nango baretire yango ba 24 ya alakati. Pourquoi? Parce que baluka kohumilie Koffi Olomide. Non mais tadi nga naloba yango eza risque lelo soki ngai na se décider nazonga pembe na fale eza risque mpona nga risque moni moto soko ocuba ye déjà likonga ozokisa ye sois prudent pardon moto akolimbi biso mabosani te très bien ocomprendre donc nga nakosala erreur wana te ke lobi ou après demain bomoni nga mpe na fali pembeni toseka na reconnaître mabe na nga na s'excusa devant nzambe devant ye soki alimbisanga mpe ya solo gloire à Dieu mais moto déjà ocuba ye likonga bazonganaka na ye te très bien parce que la chair est faible moto aka moto otika lokoma nzambe te voilà alors yo déjà ofinga Koffi ofinga mwasi na ofinga na bana na ye mais tellement ozaka bête oza zoba oza faible ozwi mpe courage ya kokende pembe na moto wana opanzeli ye makolo soit disant aosala clip promouvoir yo est-ce que asala yango mpe ya solo soki wapi est-ce que asala yango mpe ya solo mpo wana mona ndete ezala chantage kaka lokola bayebi kaka ke nalobaki njongo aloba eloko moko boye basala ye bon ye moko la fille alobaki babima mpo nga na omoni ye tadi mokili au jour makambo yango ezokoma ndenge nga nayeba mobali nde alobaki nabima na peti wana mais basi mpe bakomi mpe na bacourage nga nabima na moto wana technologie eza d'étoile c'est plus grave alors ye moko na monoko ne tomona bafoto abimisa na salle de bain alati chaînette so ozongisi clip na nga te na bimisa bafoto nde tolalaki donc une femme oyo azoleka na média sans qu'on rendre compte ke loba ozala mpe mwasi ya motu koconfirme kabima na mobala bato alors azwaka courage wana toyebi nde te so ezala vrai mais oyo toyebi nde clip balongola yango mwa pilipili ya moki wana nde motu eswaka on se comprend tadi dans la vie des fois il faut moto oyokaka soni makambo mosusu koyaka koloba te très bien donc mwana wana Diddy Stone botika ye mpe ana problème motu te abebisa bavi na bino te agere vi na ye tellement bien toyebi ke bana poto kokolisa mwana na poto na éducation eza facile te bana poto bapetaka baplan mais omona mwana wana aza très bien élevé na papa na ye na mama na ye lelo aza influenceur monene na mboka na biso so tobi totanga bango tozaka na ye alors beaucoup de respect pour na ndeko wana Diddy Stone très bien mais aujourd'hui lorsque Sarah Yomoni message wana Koffi Olomide alobi c'est ma fille bofinga yete bo agresser yete bo tenir ye rigueur te c'est mon sang il reste mon sang donc Koffi a prouvé suffisamment au monde qu'il était un papa responsable ne touchez pas à mon sang qui est Diddy Stone banani batikali na soni bisot na ba fan natinganga atikali na soni te parce que natikali jamais ozala contre la petite très bien natikali mpe na kofinga ye te na banda opesa conseil na banda comprendre pasi na choc azali nango mpona mama na ye par rapport à makambo oyo eleka na réseaux sociaux très bien alors nga naluka Koffi nasombele ye olika mosusu te nzambe na nga okima bongo mpona nini nga naluka Koffi comprendre toi libanda eloko moko tomoni awa sobo ekamwisi biso naluka Koffi nasombele whisky mpona asali acte moko efalaka asala un papa responsable amoni komo oke neti ebandai neti lisano amoni komo ozwa mpenza alire parce que bauti ofinga sindi Koffi alisala émission te bafingi mpe alia Koffi asali video te basimbika mwana na ye sa princesse asali apparition c'est ça un vrai parent un vrai père en tout cas félicitations na acte wana Koffi osali parce que ngai koma gen bato mosusu balingi koluka misala te balingi kosala te vi na bango mobimba mpe bayebi analyse te derrière kaka les insultes place bango bakomisa Diddy Stone lokola gain ya kofinga matin midi soir en tout cas Koffi Olomide osali bien ndenge okangi porte merci beaucoup asali bien porte wana falaka omoni porte wana moto akokanga ngo ezali kaka Koffi moto mosusu
simba te. Et puis là on a se peine na ba propos na bi peu importe. Il y a peu importe, abi peu importe. Il y a agissement, peu importe agissement et Didi Stone. Peu importe la réaction na muta finga Didi. À comprendre que moi na réagir par rapport à eux ils ont senti son père. Émotion. Voilà, même papa na comprendre ngo yanga lobi que bo condamner te bo finga été na ba réaction na ye. Bo finga été na ba comportement na ye donc bo finga été quoi. Alors à ça le moko oyo ba papa ebele peut-être ba sala até. Très bien. Ndeko moko pour finir akomelenga bisarato là. Ça peut conseil wana na fali asala ngo na bana na ye. Le problème de Fali n'a problème ya Kofi est différent. Différent, ok. Fali, ce sont ces enfants qui sont associés avec leur mère pour nous détruire. Alors, Didi Stone y a Luki paye à papa, na maman, d'avant ça bango pour nous senga bango, pour kabona le roi bozolo kanate. Bango ba mesana ko vivre ensemble. Mais bakeina bakuta papa na bango vivra déjà na moi si mususu. OK. Donc papa na bango tika maman bango bazala bana métier. C'est différent. Alors, bana tant va s'associer na maman pour nous détruire papa. Papa tiara na bana na maman à distance. Comme on t'a la bino na musika. Mais la cité que na boy bino boa bana ngate. D'accord? Mutu mo azo finga papa bino, azo titoyer papa bino yozu mutu ano poster. Et la xini. Ma beza. Est-ce que ceux qui Didi Stone a posté mutu mo kwa fingi Kofi? Jamais. Est-ce que ce moni Didi Stone a commis la chroniqueur mo kwa fingi Kofi? Mais bana wana bazalaki tout autour ya ba kabali ya mabero bazosala contre Fali. Alors eza différent pour na bateau bo bisenga sara pesa peine de gono Fali conseil eza nango kamorote. Donc voilà. Donc bande ko balandi il y a émission le code de bonne conduite boyende to ki ndeko chité pour la émission mais moi je dirais soyez des bons papas pour vos enfants, des bons papas pour na basina bino. De bons papas pour la famille Nabino. Prenons l'exemple à Kofi. Pendant que Kofi est insulté dans la place publique, pendant que moi nous Afingamaki, pendant qu'aussi moi nous plutôt que nous tozonga. Aloba qui ma cambo peut et quoi qui toucher la personnalité à papa naie. Mais papa alobinin, elle reste ma fille, c'est mon sang. Bino ba elobi bo loba qui que tu es moi no ba modiri yo mbongo na yo nani a koliango lobi batika ina so parce que beaucoup qui koleka pe na télévision pour na ko senga Didi pardon pour mokolo makila yo na lobi que c'est mon sang. Didi est allé trop loin même pour dire que mutu ko nanga pe na tia 40 000. Ce qui veut dire que papa tia 10 000. Mais papa n'a même pas regardé ça lobi c'est ma fille moi nanga pour fingete pour insulter te tous à la accro na bêtise te tous à la place à ma finga te nous devons aider les gens va continuer comme ça la makamna ndenge sengeli lobby et ko le kadelo bon délivre te kutani balasima. Merci beaucoup.